musique. Oui, dit que tant on a zoyoka que les loyo Adolphe Dominguez mon pot depuis to yebela na na encore la tête mais na on lo bandé pour depuis to yeba wingeti lelo so tali jibem piano atosa Adolphe Dominguez ezala ba master na itu boyo mutalo bio no Adolphe mutalo baki bo Adolphe mutasala ki bo bien ni mutali boso to yoki bina attaquer tata mobichi sama kamanduli ça c'est politesse c'est malédiction non azamodi mais tu es sur moi la mission tant que sur autant ba président JB ba président Wilson batami nene bazo respecter bongo yo ba yimono ba lakisa mosapi suka na ye mabe donc ils ont malédiction il faut respect la bateau bana musalo liboso na yo faut respect na ebité le oni etingaki ya la terre va lo ba popo malobana c'est pas bien bon pour la kologana susu ba bien en internet kologana ba ville de ba baisse non on va la saleté ya bizarre ya bon soto distraction toujours bouler ba sala nene to no beta la Paris ba Suisse ba Canada États-Unis partout au beta ay toujours na ba distraction ba polémique ezanga tina non wansi et si ba balinga wote papa beta musique ba fanatique no ba sepela problème susu ba nzembo na ba yoka ngo subiente sepela ça ba fanatique na ndeko so sepela donc c'est ça ba fanatique na biso na pièce contre pièce album ebimi ya sika ozo beta kito suka obi pièce contre pièce depuis dimanche wana na luka kito kutana tata mobichi to solo la na tuna idéologie ya pièce contre pièce pour na nini pour selon bambo tozo yoka pièce contre pièce tu veux dire que maina ba 100 jours mais inspiration ya musicien donc yango na ngaki na skuta na tatanga mo na tuna ina pièce contre pièce la xini mais lokolo oza moko ya ba soda ya tata mobichi pièce contre pièce elingi koloba nini moni pièce contre pièce na olinga jour oya bébé a expliquer on appelle a expliquer moi moké parce que moni za nzembo moko ya dédié ki yango mingi na ba saper et puis a dédié ki on a papa na biso question na réponse de paix et papa na biso papa Wimba veut beaucoup donc papa na donc grâce à paix comme on l'a dit travail idéologie